Faute kozala ya nani Jonathan Seliki, faute kozala ya nani cher internaute. Bienvenue dans Tindika Tindika Télévision. Awale tosololaka masolo ya actualité politique. L'actualité oblige, dit-on, pour que la base d'information ya ofele la Tindika Tindika Télévision. Tobandina masolo ya Congo central. Ngana ebisaka bino déjà que couvre-feu c'est aussi lié à la sécurité. Sécurité na yo, sécurité na nga, sécurité ya mokonzi ya mboka, sécurité ya Congo. Vous avez la sécurité moko sanitaire ou bien sécuritaire. Boyoki makambo bibi na Congo central. Na minute au Congo central, baza ko contrôler mituka blague ezati. Yango na koyebisa gouverneur ya Congo central à tout. Pour contrôler mituka toyebi ndenge elekelaka. Ba policier balaka motivé te. Ba contrôlera pas bien te. Bato bakena musala wana ya contrôle. Na place ya kosenga ba 1000 francs, ba 500 francs na bato na mituka. Ekozala elengi mingi bango moko pe bazaka na mwa katu kubianza poche za la kitoko ya kotonda. Po ata baboni mbongo mutu basenga ata bamoni biloko mabe balekisa te. Moi café, moi nini et ça la bien pour musala sama makitoko toyebi comment le pays fonctionne. Kaka kuna na Congo central bato kanga colonel moko na kati ya hotel. Colonel wana alongwe na province o Yazaraka. Ake koma na Congo central sans ordre de mission. Na koma ke colonel atamboli na langage na bango botaba. Journaliste officier supérieur ayebi ndenge armée etambolaka. Ako longwa na Kisasa te, tope na Bandundu te, akoma na Congo central sans ordre de mission. Donc c'est suspect. Namoni Beret, ya colonel wana, c'est comme si c'était ancien ya garde républicaine. Donc c'est suspect. Na kokota na ba détail te, pour ezana no bazuye le temps ba auditionner ba yokaye ko sala nini, pourquoi comme le Congo central toye bango mikolizo ya. Conférence hier qui mokonzi mboka zalaki na ba gouverneur. Mes chers internautes, mokonzi mboka sololi na bango. Zalaki 7e édition a sololi na bango. Mais na suka mokonzi akebisi bango makasi. Ayebisi bango makamu ya respect ya état de droit batika ba désordre. Donc zalaki bisapi pena boye blague ti. Azongisi bango na nzela. Alobi donc boyebi kakati. Donc coalition comme na moi mbri. Donc keba boko na pesa ba instruction ba gouverneur nyonso bazalaki mutu na se bazo yoka l'instruction du chef de l'état. Mais na kati ya masolo wana na mona ba Facebook partout, tout le monde attendait le discours de Zoé Kabila. Pourquoi? Parce que c'est la français, c'est la toko tala polémique te mais batu tout ba kaneko komaka sur discours ya Zoé Kabila. Mais na moni ba lobi yango te, c'est comme si azoki une parole te na conférence ya lobby na Berton Fachi Mfuma Dito. Chers internautes, lobby ezalaki na ba réseaux sociaux kaka eyindi baati lukwebo na Jean-Marc Kaboun akaboun. Oh ba escroquer ye, ba kosaki ye, ba balukeli ye. Mais je vous informe, j'étais là hier tant que Jean-Marc Kaboun azalaki na monsieur Baati lukwebo. Ba solali kitoko aux alentours de 15h les ba se séparaki. Donc oh ba solaki ba balukeli Baati Baati a commencé à mingi asengi gouvernement, asengi sénat ou asengi soki nini, tout ça c'est faux et archi faux. Courant ils ont les kakitoko, donc les torchons brillent, les cordons ne s'accordent pas, les violons voulais-je dire ne s'accordent pas avec Jean-Marc Kaboun. Donc Baati Lukwebo na Jean-Marc Kaboun bazo sur la kitoko lo bazalaki pepe, donc il y a fausse information.
Dossier à 100 jours chez l'internaute. À Tabino Mokoto Loba bien. 100 jours. Bah saboter kaka. Bah saboter 100 jours. Bah saboter 100 jours. Si vous avez une sorte de moto comme si en retard. Bah misala ibele salamité. Misala qui n'a pas tout, bah qui permet la président, bah qui le coso vitesse ya ko sakanati. Net va veka wana vitesse. Mokonza pesio musala ya munene ndenge wana pona nation. Apesio tâche munene ndenge wana pona développement ya Congo. Pona ko redorer image ya Kinshasa, ko redorer image ya Congo. Na kendeki na Mbushimai. Nototala ba maison préfabriquée ndenge ba sundula. Mais beaucoup olela. Et banda ko soke tunga maki. Pona ba soda, ba policier et tout, ndele loyo. Masolo échangea. Ba sabota chef de l'état, ba sabota Congo. Ils ont trop biso, ils ont trop namboko, ils ont trop. Procès certainement là qui va brouiller un procès à Kananga sur assassinat. Il y a des experts, il y a Oni, na yo qui va lobby na Masolo, que Chadari, na Kalev, vous allez inviter pour témoigner, tout bas qui ne tout n'a pas question na bango. On va répondre à la question-réponse dans Masolo, il y a assassinat, il y a des experts, il y a Nations Unies. Namiba, Namiba, pe, Tokotika Kayangoti. Nana ko répliquer na Namiba, na Kolobani na Namiba. Non, on ça mutumo conseil. Mutuana Azali, un ancien Yamiba. Azali de Konanga Mukongo Manianga. Il y a un conseil dans le ça. Donc, il y a un journaliste. Dans ce moment, il y a une fausse information. Quand il y a un Bitumba, il y a en place. Il y a la signature. Il y a un campagne. S'il y a un problème, solo là. Bomoni lelo ba tout ba finga ki fachi. Bomona ki bien so bomoni boza ba témoin. Depuis fachi dans le pouvoir ti de lo. Ba traiter de tout, ba fingiye marionnette malandangulu zoba. Boy, ni ba fingi président. Mais bon tala ba tout nyonso ba fingi président. 80% ba yena innocent. Ba robra likamuke non selon la vision du chef de l'État. On soutient le chef de l'État, selon ses programmes, selon sa vision. Tout ça, là, quand on retrouve un discours, on va dire jadis. Pour yoka. Kaka bango wana babalu. Donc, dès qu'on a ngaï, n'a pas comme baba benga nanda kwa miba. Kwa yebi sa ngo ba journaliste était. Journaliste a coupage na e. Mais DG Paulin Lukusa Moudiaï. Yende mdana signature. Zala bien na muto ala en fonction qui est dans la guerre donc ala en fonction. On la perdant. Moi na moké abeta kambunda mokolo abinaka. Lokola boketu premier tango yaki uti mboka yaki mwana moké abeti mbunda wa sundama na binakiti. Ngape na beteli yo mbunda o binata mwandamo. Okota bitumba guerre na muto ala en fonction te. Si on a un problème solo là négocier pour les Lukusa et diviser Mibate pour les Lukusa Moudiaï ayende ko sangisa Miba pour na bien na yo na bien ya ba gens nyoso ya Miba et pour na bien la République wana toli na pesi numéro na nga ya ngoli na affiché toko solo na biso si on a ba problème donc on recourt pas DGT toko salisa DG a un problème à tant côté na yo qui faut bien na journaliste aussi na information odo bimisa mutakala ya Miba. Mais je vous informe, les journalistes qui ont attaqué le comité de gestion actuel de Miba, que IGF c'est le cas de Miba. Donc, ce qui ont l'information, au contraire, je ne sais pas, c'est que IGF ça bien été. Ils ont gagné le ministère de la Santé. IGF a le cas qui a donc IGF c'est ça le qui est donc il est exact. Donc c'est que Miba
Jusque là, il n'y a pas de problème. Pangi nangai, yebato solola, esh, yabika. Voilà, on a manianga, on comprend. Chers internautes, c'est là qu'on continue, les 30 oyo, les 30 oyo. On a culte et action de grâce. Les députés, frère Martin, il n'y a pas l'objet à ça le message à la nation. Est-ce qu'il y a un député à quoi ça message à la nation? Il y a pour les jours, les 30 jours d'action de grâce, chef de l'État va 0 heure, il n'y a pas 0 heure, tandis que dans 0 heure, on a heure, RTN c'est diffusé en direct, culte d'action de grâce. Ah, Mfumou Martin. Frère Martin, souka na libakala. Ya mawatrou. Alors, dans les 3 jours, il y a jeûne et prière. Nous avons à 18h. Donc, c'est du 28 au 30. Donc, les 30, nous avons clôturé pour mon culte d'action de grâce. Pour l'initiative chef de l'État a consacré culte sur la maboko ya nkolo Nzambe Jésus-Christ c'est moi naye ndenge yemoko mo balaka Nzambe te alobaki chaque année to banako consacrer journée mobimba ko na Nzambe. Donc deuxième édition ezali le 30 oyo nous allons donc de 22h à 0h. Nous on a parlé du peuple suite à bloc ba corona oyo et boye baka programme je crois vous allez l'espace moko ya moké mais vous allez en direct na RTNC de 22h à 0h. Bah, tu vas réclamer le procès à Kabila ici là, c'est comme si il dit qu'à peine bakanga bango légalement. On a évité mais tu vas réclamer si bazongi sa procès wana batala baluka ba vrai coupable. Boyo qui secret bimi non? Mais c'est Devos Kitoko. Alors binini campagne ya lamuka ba partenaire à Libanda ni batila ki mbongo pour ça la campagne. Vous comprenez? Ça va complicité banoko hein bazaki na kata masolo wana oyoki vérité bi mawatu na bachombo di makati bachombo basango na kati makambo belé donc maman na complicité union sacrée. Chers internautes, est-ce que vous compte dans la union sacrée dans le bassin? Opposition non mais bandité. Opposition et ligne banda. Botala Lisanga Bonganga, vieux Sayo, entraîneur volontaire na terrain méfait. Vieux Sayo. Dans la déclaration, chaque jour, top Congo, il y a une déclaration de l'Isanga Bonga. Je suis moi $30 à qui a foutu diffusion. Moi $50 à qui a foutu diffusion. Trop de discours. Et ça a été une déclaration chaque jour. Viens ça, on me fait ça respect. Ça la calme. Le collègue dans l'opposition, opposant Bazoya. Quand on est qui ministre, na sport, tango longwe, on comme opposant. Et qu'on a la même chose, on va continuer l'union sacrée pour l'intérêt. Tango gouvernement est bima. Tango va faire sa poste, tant chef d'État qu'on nomme mandataire, ambassadeur. Baoyo bakobima te, baoyo bakozwa te, bokomona rejoindre le frère Martin, rejoindre Lisanga Bonganga, ba déclaration pour la matin midi soir. Mais baoyo bakozwa, bokomona bakomona ah, grâce au chef de l'État. Nous sommes derrière le chef de l'État. Nous soutenons le chef de l'État. C'est ça le Congo. Ba opposant no bayete, bazoya, boze la kaka. Tika bango so baya. Il y a un système atamiki yungulu Christ alobaki nini baya bango nyonso botika na ndunda na matako matelesi na nyonso et bot ensemble mais na dernière minute okonja kopona oyo amarande oyo nkovi oyo épinard bato balia pour santé zala muzuri sana
oyo matako matelesi badamaka ngo te oyo soki nini badamaka ngo te basangisi na banyoka tembe batumbi otika baya bobanga eloko te union sacrée oyo komona ekobota nde baopposant baopposant na babimi te mais baopposant ya fort parce que bakozwa te bakozwa poste te po ekozala impossible baembauche bato te ezali partage ya gâteau te ezali mokonzi ya mboka alingi atravaille na bato oyo bakoakompagne na vision na ye bomoni nga bandaki bafiti pembeni 100 jours yona babloke facha échoué basuki côté moko boye na baselemba ou tout ça bafaux bato. Merci chers internautes. Nous avons fait une émission sur laquelle il faut la porter la poque à l'élo. Nous avons fait une émission dans le temps à Combonaïti. Mais il porte le même nom que le chef de l'État. Boye baye na émission. Il y a l'élo après eux. Certainement pas poque. Bon mon émission de côté. Et ma soeur aussi la boye baka na kati. Merci na Bibish Mwika. Mwika Bibish. Elongi ya Fachi, omoni Fachi, omoni Bibish Mwika. Ngai mwana ntsuka ya mama Mart kombo asika molobeli ya Fachi. Nasuki si boye pona tongwa lelo. Tokuta na après-midi pona deuxième numéro ya journée ya lelo na tindika télévision. Mbote na bino nyonso. Information pour bana kozanga kaya moto. Information eza sacré. Ni ba commentaire eza yanga. Vous pouvez mettre en place des commentaires. Au finginga na lela yo danger pour telle émission nga na gagner kaka. Na répondre na ko finga te les réseaux sociaux vous avez le droit de commenter mais bien beaucoup na droit ya ko finga c'est pas un problème. L'essentiel que nous avons adopté vie tout ça toujours ensemble na bino na se ya moyo. Hermo majorité opposition tosimana Congo elonga RDC RDC